Yo ya Gabi lokola yo yebi mingi. Avant yo ya koloba na TV, okena ko vérifier ba émission que ça Belle-Vie mutakangisi. Moura tela moi mobala batu drogue. Moura. Ay droga moi mbala bata yiba téléphone à batu. Na ba vidéo na kati, na ba conversation na kati. Il faut que se justifie. À cela moi mbala batu chantage, après c'est $2000, kabola na ba rési. Moura le bien koki ka te faut pas payer 5000. So ya Belle-Vie ni na kati. Belle-Vie mtatinda kama moura kesa ki muyibi na ba télé si baza miyibi nemo na juju bio za muyibi. Yanga zo kote la makangu ne moura. Tozo kote la muninga na azanani. Copino, o kote la copino moura. Et à trop ça mutema mabe makaso ape na mutema mabe na Belle-Vie. Po ozo yo mo pe ozo moura ke Belle-Vie za likolo. O ma ke Belle-Vie o sa makambo ele ka sila. Poso ipe sila kwa ne ozaki na makambo likolo. Olinga ba no yina e kaka po oza mutu mo rater déjà vie. Motema mabe na we mati niveau. Motema mabe oza yaya moko ya mabe makasi. Loko oza boza mbula mo na Belle-Vie. Oza camarade ya Belle-Vie mo ya mabe makasi. Biso beto pesa ka deya mama biso conseil. Akozala susu na mulongo na ote poza mutu mo mabe ya gabiso ba pesa te loka mabe ochela Belle-Vie ochela ye. Poko yo lo mabe na tebe pona mutu asale te bo swana te bo munda te bo discuta te loko moko te. Ye o expliquer biso ngondeni. Oko expliquer biso pena ngondeni. Boa mabe makasi mais nzamba confondre bino. Mora akosamba. Bako katela ya kokende prison e kende lokwa ya gola te. Et c'est lokwa yo tche mutu wana munene boya. Elongi mabe fia filtre. Lokwa yo tche mutu munene na o. Yo kanisa eza makamba Belle-Vie. Keno tcha juju bio. O yo kisi bana kisangani soni. Ye mwana be yango mama papa tala mwana tala soni yo za insulte. Juju bio za insulte pour la mwana yo. Est-ce que moi papa modèle moi na ko présenter tata modèle tata la ta ma pour ta che perruque au vendre en public pour oloba Juju bio o mona bandeko no ba mata miniature lelo oza mona bandeko no ba mata miniature lelo muko musute yo penda mutu lokwa Belle-Vie na famille no Juju bio za yo mona wanga no ki mobile simbi te zuite boaki te ezuite. Poso na nde otangelo pena ba télé si o ba buba sala ngo pena pe boake zwa esimbe vanda. Juju bio yo zate. Yo mbokache villageois oyo. Na be ngata villageois posa o lo ba so mninga biso mwasiti. Yo Juju bio junior yo. Junior est fou tout ce qui est fou, tout ce qui est mou, tout ce qui est fou tout. Oyo kisi bana boyoma singa mwambe soni. Yo esiko bota mana lo kutu kuna. Ndaku. Barezi yo Belle-Vie lesa yo. Afute na ba d'économie nervale azwa ba ma charge. Soko kwenaka ki abakulu na te. Ne tinti lero mwana mwasa bataso me ma charge ya libota no. Ye mutabomaka tata na mama na yo. Po ba do fute na ba d'économie classe. Belle-Vie mutabomaka bango. Belle-Vie mutabomaka bango. Bona soni teta bato ba ya pa Belle-Vie ba ya na nzala. Boya ko le na nzala so botama na nzala la bino botama na boye suka na bo succès na bureau Belle-Vie boyebi ke era uti tournage ya bureau po boke ko senga boka soni bozala batu malika surtout yo fo yo ka soni makasi fo ka soni penda yo malika fo ka soni makasi fo zana soni oyoki foza na soni makasi po ndeti ngai so nazaki yo na lolengo nzamba salanga na ko faire face na Belle-Vie te na komi moumbo ya Belle-Vie te me na koko sale mabete po bolamu ya Belle-Vie na bomo ina o malike leke bele Belle-Vie obota mwana na yo wana mama na yo akufi atiki bino na ndako na sama suka makelele yo zo vendre para bino yo soni okendaka biyenga oyenga kaka pesa YouTube merci hein. Pesa YouTube merci maintenant tu es capable de louer une maison. Pesa YouTube merci ma chérie. Oh ça YouTube vraiment non oko
comme la cheville, je n'ai pas le temps pour toi. Tu es trop sale. Na mutu eloko ezate illettré analphabète na na tama yote. Longola kombo na ngala munoko na yo. Ba poto na bino salité bo kende wana ya salité. O ba 5000 ba 2500 bo wana ngote bo mibali yango bolinga na ba chaîne bo kumisaka. Eza nde ba vie ya boostage. So bo vandi bo yengi boyeli belle vie. Bo vandi bo yengi boyeli belle vie. Ah muto lekate o eza lopango ya bangala. Soko meki yo moko mona. Ya Gabi. Loko te expliquer que Moura aza assassin. Moura aza assassin. A droga mutu yena bare. Malade zobela. Ezo senga foza na mangengenge. Et senga ko sa be misuma futo $50, te ma futo $20, te quand même ma chérie. Bébé, ya Gabi, to sa ndeni. Lucas ce soit vie na yo. Ko finga belle vie pour ma futo ko ba $20, cela ne va pas arranger ta santé ma chérie. Ma grande, et quoi arranger dans votre santé na yoti. Tika belle vie, belle vie, ça n'a problème na yoti. Moté mama be ya nini. Olobango na munoko na bino nyonso banda okende kinga kati ba pesa bino mbongo ndenge moko. O sote wana ye o azotinda batu ba finga de côté. Voilà, très heureuse de vous savoir nombreuses à me suivre sur votre chaîne Congo Victoria TV, votre chaîne éducative. Chaîne Oyo et Salabino Mouba Lekelek. Chaîne Oyo et Salabino Mouba bien. C'est votre Mama Kouloutou de famille Bota. Bonjour à Belleville Kondi, la patronne, l'ocapi de l'écriture, l'infatigable, la femme, brave femme, où met la place aux alliés. Vraiment, vous consommez Mastor. Le deuxième épisode de Mastor. Et Zokota Lelo. To consommer vraiment film. Na biso na motema ma famille Libota aux vidéos comme Elio. Il y a film au tali aussi ici au partager. Vraiment to booster artiste na biso. To tindi Belleville sous akende ti to kota ba Netflix kanda la kaki biso. To kota ba A+ wana. To kota ngo vraiment. To kota ba TV5. Po pe les grands nango na TV5 on va savoir comme noir le quoi. Biso pe ba o ba sala kaneza no be kama ki bima boke na ki professionnalisme. Donc comme Belleville ça déjà na niveau wana, ya o sala biloko ko le kana TV5. Po A+ koute longa Belleville za eloko sikati. Po Belleville déjà ça le ka 2 tours mobimba. Na A+, na ma famille, na ma grande famille. Et alors, Chico Yoto Yango Pendake, Bella Production, na kati A+, et ça, biso kitoko, et boire biso waouh, et ça, biso bien. C'est de ça il s'agit pour Belleville Kandi. Le reste, ça nous porte paix. Donc, ce n'est pas notre souci vraiment. Mais si peut-être, tozoya réencadrage, et ça na tina, toi ma bon maté. So mutaye okosa boye, il faut ya ata oyo kate, mais conscience. Oyebi ke makabo ba oloba eza lokuta, makabo biso moto yo kosa la Belleville na TV eza lokuta. Na roloba moi quelques secondes par rapport à vidéo oyo. Vidéo Luki Makambu, vidéo créé ba problème, vidéo oyo. Et Luki mutu ya mutu, ba ta famille bota ba komi ko benga ngai, mama kulutu, olongwe tondelite, na lobanga, na sala ka choix mbala moko. Nde na sala choix libala mbala moko, na o divorcé ti. Donc c'est de même na Belleville, aza choix nanga, ya libela. Na kopesa ka Belleville pasi te. Po ata mutu oza na bataba 20, 100. Soki taba moko abungi, oroluke kaka. Au moins pena ko bi otali pena na porcherie no boye, taba moko azozanga. Oluka ka taba. Oluka taba na mona me oza na 10 taba. Donc ba taba na nyonso ba nécessaire.
Vraiment, naza penda na kati ya famille Libota. Naza penda makolo nzoto nyonso mobimba. Je suis encore là-dedans. C'est pas aujourd'hui, je sais même pas. Je suis famille Libota jusqu'à la fin du monde. Pour Belvi atatiki théâtre. Alors ça quand ma bébélé à roloba pour ba œuvre déjà au yazo sala. Et pour la tête to rozaka na likamba olobelango. Son atiki qui journaliste, son atiki chroniqueuse. Na ozaka na ba chaîne YouTube. C'est que journaliste c'est pour ça na chaîne nanga, il faut lobela belle vie, faut za la famille Libota. Sans la famille Libota te moyen na engagé na chaîne, ezate pas on yamba batu ba finga be vie na chaîne nanga. Et si matin et kolekate mama kioma. Ah non. Le capitaine de l'écriture c'est ma sœur. Et loko moko ekabolanga na belle vie ezate, pe loko moko ekabolanga na bandeko langa ezate. Na Libota nyonso ata basani na kati ya eloko basani baswa eswa na mikolo nyonso mazalaka na kati ya eloko basani. Sarah Tola c'est ma sœur. C'était juste réencadrage ya kotalisa ke ameka kolobela belle vie mabete na mone mutunga na boma kite na kati. Pona bato bazwa kengo mabe. Eza selon bango nde bamoneli bakoko zula ngo mabe. Mais mutu bato il y a un grand nombre ya bato oyo ba comprendre. Il y a certaines oyo ba benginga peut la faire comprendre bon que je n'ai pas vraiment la dent sur nani Sarah Tola c'est ma sœur. Ba wana nyonso ba noko ya famille Libota baza bandeko nanga. Ata to bomani. Bango ba oboya ngate, ngana oboya bango te. Mais cela n'empêche pas que ceux qui m'abezali na lobango. Mais pour na bato ba pesa kinga conseil na yo kibino malasima. Na ya na ona TVT. Na luka bango to bongisa na coulisse. Merci beaucoup pour na mo pela ke bolingo ezala ka bolinga ngai. Et là qu'on a yeli lelo na yeli 3 personnes. Na yeli ya Gabi. Na yeli Moura. Na yeli Ese de Panama. Na yeli Malika. Na yeli Malika. Surtout Malika pour na ba dur na yo envers ma star. Oui, moi je ne suis pas engagé par Bellevie. Na sala kana bela production ti. Mais je défends Bellevie quand dit la patronne. Parce que Bellevie a mérité ma respect. Yom tota lango lobi o bobenga ye Bellevie on dirait ce qui n'était surnom babenga ngo na yaya te babenga ngo pe madame te yo benga ya Fali o benga ya Kofi o benga ya Ferregola te o benga Ferregola so lingo benga yende Hervé wane komi prénom na ye tata maman Marie Makesa botela ou soit Faustin wane komi comme maman Monique apesa Fali wanda ko chaya Faustin ipupa mais surnom babenga ngo yaya te babenga ngo papa te babenga ngo pe papa te donc non benga Bellevie c'est ma star ana zui idée à défendre Bellevie mutu moko ta ebisaka nga banda ko défendre Bellevie te na vanda pena na talanga abi et quand la justice ezo leka lelo oyo ça a toujours été comme ça envers Bellevie yango Beza pekisi nde kofinga. Ma pekisi réencadrage te. Na banda na ya Gabi. Po ende moto gashi. Ya Gabi. Yo kangisa bato mema bato na ba parquet. Ba finga yo ata ma finga oyo ba finga ka Bellevie te. Ya Gabi. Mwana o soki mwana o mwana soki nani mwana mwasi o nani Fivette. Est-ce que Fivette a finga ondenge ya gola finga Bellevie? Ya Gabi soki makamba kimpese wana ezaka ya solo. Ngana osepelo moni ko bake mukolo la ninga na loba te kozela mukolo te. O amuta lokuta. O amuta lokuta. Ngana ebisa ko à chaque fois
na bato bayaka ya mbona émission oyo bengaka bayamba ona émission bango bana bango na problème te bango baba journaliste baba chroniqueur aya sala émission na ye et tout akotisi azwi mbongo afuti ndaku na ye alesi bana fufu asombe mwasi ne liputa mais yo nde yebaka ke ozoboma relation na yo po ozoboma déjà so ozwi maxi opupola ye samo na mamba lokuta na mamba solo ya Gabi soko ozwi Amanda Feza mwana mwasi wana depo akenda poto abalana na mobali na ye ndenge mobali na bengisa ye na poto nani amona Amanda asala chaîne télé ya TV ya YouTube nalobi te kosala chaîne YouTube une comédienne ou bien un comédien eza mabe te chaîne YouTube eza musala lokola misala nyonso eza bien ça produit l'argent o gagner pena mbongo nyonso ozotala babende babelvi batalamaka wana o gagner mbongo elengi mpo kosakana te beza eza patron blague te mpo okuta eza kolikama kobomba te mpo biso nyonso toyebi YouTube tomonaka niveau batéâtre belvi etalamaka donc ça montre belvi gagne de l'argent asala musala buzoba te ya Gabi lelo yo okoya koyebisa biso ke belvi akangisi mura namoni kota ya Gabi funa melo mwa mai funa melo mai mpona yo ozanga compassion envers yo pamba yo funa lobela avec un peu de clémence ya Gabi funa lobela na mwa clémence mukie poso na bina yelo pena nde na yela bato mosusu eza kitoko te ya Gabi lelo yo ozoya koyebisa biso ke belvi nde akangisi mura bon tozwa nanu ke belvi akangisi mura tozwa nanu ke belvi akangisi mura totyango na obongo peut-être supposons ke belvi akangisi mura ya Gabi donc belvi aza na droit akangisa mura te belvi aza na droit akangisa mura te ya Gabi walokuta makasi obiki yo oza lokuta pena motema mabe na yo elumbi solo ya Gabi motema mabe no elumbi solo yo pena na ndenga na yebeli yo ya Gabi okoki kosupporte mafinga oyo na kosambwa oyo belvi asambwe epa ya mura epa ya mwana oyo alongwa linu oyo ya muyibi oyo asase oyo bobomi bato na Afrique du Sud mwana mwasi ya gola oyo Liliane oyo yo kosupporte yango tosila na ndenge na yebeli sila mutu avandi na TV azofinga sila lolenge oyo belvi azofingama ya Gabi tu crois que bino bango oza na nerf solide ya kosupporte yango bolongo baza na nerf solide ya kosupporte yango mais eza mawa mingi komona boye eza motema me ya Gabi osala ngo bémission ngo poani on dirait so na bina tala bien bémission ngo ndiro ya koloba bien te lobaka mbala moko belvi asala bato eloko te belvi aza eloko te kongo eza ya bino nyonso yo moko maniolo yango kitoko lobi ke mboka oyo eza mboka ya biso nyonso toza bakongolais mutu azali étranger to étrangère aza te oui on accepte biso mpe tolobi ke belvi aza mpe burundese te aza mpe zimbabwéenne te aza mpe sud-africaine te belvi de père et de mère elle est congolaise. Pourquoi cette haine? Pourquoi cette mauvaise haine? Kati ya bomo ya belvi ya Gabi belvi asala yo nini? Totuna ko question oyo mingi. Yaka ko pesa biso. Sans un problème na mutu ko bim ko lukoma nzela ko bimela te en fait. O lukoma nzela obima poani. Yaka ka mbala moko na TV po yaka na yo déjà. Parce que mutu tout ayaka ko finga belvi ya Gabi yo osutenaka ye. Mais yebaka yango na yebisa soki nga nazalaka yo na niveau état sanitaire na yo oza mutu foza na mangengenge na luzizila to na badara yo aga Yesu po eloko eza impossible pa nzambe ezalaka te tout est possible à celui qui croit
nga na mona batu babika na basida na mona batu babika babota bana sa ba trompe etikala témoignage ya mokili na sa moi donc eloko eza impossible la vie des attestés oyebi yango omonaka bamaladi mosusu nzambe apesaka bato eza betumbu otala boye bamama mikolo oyo babotama liboso na yo n'ont pas souffert na bamaladi incurable oyo yo okutani nango mais ça t'a pas servi la leçon ozo continuer siko toujours koya na TV koya ko offenser belle vie koya ko insulter ye ya gabi etali yo te après tout supposons que belle vie akangisi mura ya gabi etali yo na nini mura za mwana na yo pasi ya nini paza bakuk na tuni yo abakuku yo pe nde mama babakuku te yo za malanda ya sila olandaka sila na nsima osengaka sila osengaka sila sikoyo yo nde na nayebaka te grade no na babakuku ezalaka nini ozalaka général ya discipline kuna to ozalaka kote ni explike biso nani po yanga biti lelo tokompona role lote na kati ya bakuluna na bakwiti na batufi ozalaka nani parce que toi tu soutiens toujours le mal pourquoi na raison nini biso pe totikela bino belvi bokalinga ete bino bakati belvi so lobi ke tout le monde qui défend belvi n'insultez pas j'ai insulté personne depuis que j'ai commencé ici bokomelanga na commentaire lifinga nini eza wana koexplike mutu position komi nango malade ozobela ezosenga foza na mangengenge esenga kosala bemission bafuta $50 te bafuta $20 te quand même ma chérie bébé ya gabi tosali nde nini luka ce soit vie na yo kofinga belle vie mpo bafuta ko $20 cela ne va pas arranger ta santé ma chérie ma grande ekoarrange nango santé na yo te tika belle vie aza na problème na yo te motema mabe ya nini olobango na munoko na bino nyonso banda okende kinga kati bapesa bino mbongo ndenge moko osote wana oye azotinda bato bafinga de kote te biso na toye ofinga mutu te toyeka boyemba moko tobandi ofinga mutu nanu te bocomprendre kishasa moya makasi courant te bondeter esala exact yango bomoni na otoka donc je pas le choix Yagabi motema mabe na yo eza mabe makasi oza motema mabe nyonso ndenge yo bota oyaka na makamba Gaëtan awa oyaka rouge po anini po resonaka ndenge ovimba makolo 29 mois ekoka non mais maka zemi no tant que star combien de films oyo ratare pas major et pas Rémi Kilola et pas Amalou au mona ndenge rataka pasi wana nyonso na orataka ngo po anini orataka ngo pona ozaki na zemi o se sacrifier ki po bota Gaëtan et alors ce qui maman ya belle vie azaki na bon moi alinga sepela te pa mona yo lelo oyo koma yo yebisa batuke yo na belle vie bo bata mulongo moko te biso sto mona nde tota théâtre nga da na fungoli misu na kuto de choses ça théâtre ça déjà mamu mbimba ba ko ti opeli toy ba ti opeli zemi oboti mwana to mona belle vie ndenga banda théâtre trop jeune lelo yo koma ke belle vie asa mutambula na bon age to wela te bino ba sa maboke bokola te so koli makasi suke ya 40 ans atelonge nuni waka la 40 ba ya bino musu batikali oyo bana ndwelu na bino mususu ya théâtre bango nde bazala kaka na bazaka na 20 ans 23 ans 2 ans bino bwaka bongo bwaka ba mikie ya gabe oza motema mabe pourquoi à chaque sortie mélodie donc yo pena ndenge oza bongo ozaka na ona ta ya ko vérifier information te oza na ona ta ya ko vérifier information te il suffit ka likambo esalama bezi so aza na poso akangisa mura linga akangisa mura liyanza tanga azali kofinga belvi na nini na Grèce soki papa comme les aso liyanza feza so na bosa inte so liyanzi soki liyanza wana o ayolo bako noko so molobele ya banani bokomela na commentaire molobele ba mama soit déjà molobele ba mama mais abandana na ko finga ba mama abandana na ko finga ba mama pas comme molobele ba mama parce que vous sauterez toujours les mal
yebisaka ke bazofunda ye par Interpol. Alapaka to alapaka te. Belvi so aza poso kangisa mutu. Aya osenga yo ya Gabi permission te. Parce que tant ya yo moko ya Gabi so le kana TV so le mabe pour la belle vie. Ozo ko offenser belle vie nyonso. Ozo ko insulter indirectement. Ozo lo ko tant yo finga. Ba page bazo kata. Bazi photo belle vie ba mamiki. Ata ko ta l'émission bébé so mo story mo na ke olo be la belle vie. Ya Gabi so za mwasi a tembe. Est-ce que maman na biso pena o ya mango pena zaka mwasi ya base atika biso a bota ka pena makila motani pende tangaka ya Gabi sala mission pona limose lombe banga elote sala mission tanga kombo belle vie ndenga na loba belle vie tanga kombo belle vie soki yo za na posa ya ko pesa belle vie ni conseil to ko conseiller belle vie yo za muto yo pesa belle vie conseil na TVT. Oza mutoko ya lobe la belle vie na TVT. Ya Gabi oza motema mabe. Oza motema mabe. Ya kaka na TV mbala. Moko ya ko loba likambu. Oyo ozala nango na belle vie. Nini yango motema mabe na mona muninga boy. Ofungolaka soki chaîne o soki nino. Asala be mission na osala makambu na yo. Tika vi ya belle vie bebe za problème na yo te. Beva osa musana na kwena ye mwana batu atuna bino likambute mutu nyonso aza ndeko nanga alandaka te ki asalaki mission alobaki boye ye oyo ayebi kake ce sont mes frères et mes sœurs mais pas na bino c'est pas pareil boa mitema mabe makasi bon mutu aza likaya bwa komela ya kolia alia mutu aza na mai ya komela amela mutu aza na kisi na attention amelaka ezala hyper mizwela ngo deja votala émission oyo mpo naza na kanda makasi makasi mpo anini mpo buzoba oyo bino bozolatisa belle vie nyonso belle vie aza bikateli ya bafufu ya bandako na bino te. Belle vie aza banzeta fufu na bino bolambelaka ba fufu na bino te. Bolekisi. Nazwi na okaya mpo mura na osilise na mura on a été sope na kotise na kati. Mura yo ese bon natika na malika na zoe na kati na mon dire bon. Yo ese de Panama. Moi ça papi longi lokola elongiloko moniere ya mpaka moko mundela fana na campagne yo ese mwasa mukuse makolo kuanga makolo mabe forme mabe libumu ekweya tina miname mipende moi l'autre fois en tout cas na lengela ki o makase leo na olengelo te zone de turbulence ese de Panama na forme no ya mabe ka lolembo za mabe na mutu lokola liboke ya malemba yo ese de Panama mwasi ya salite mwasi ya makwanza oza na poto moza na makwanza yo lokola yo okoma boyi ya sila lokola mwana libane wana o eskrokaki mwasi na Londres mbongo babala ya kobala pa mwasi akangaka bino ba chaîne avec une condition de kofinga belle vie pour tous ceux qui célèbrent ma chaîne to longola ba réclamation sala ki boyi na yo bien pangusa ka sila ba sapatu na ba saki bien penya ka ba plante bien va bima oyoki yo kanisi belle vie nzete malili na yo nzete li yeboko oyo ko matango na pete belle vie ko nzete citron oyo ko matango na pete oza eti la kute ko yekola ese na oyebiso le lomoni de wallahi billahi pendako maskola soso likola loso na oyebisa yo ese belle vie aza nzete kokoti ba mataka ona proba professionnel yo so mona pendake mwana botama na kisasa za mukati mbila omona de mwana botama na kisasa ke zala mukati amata nzete kokoti ke kata kokoti likolo jamais. Et c'est papa na biso ba uta village. Po bango ba bandango banda village baza de ba professionnel.
Eso ana soni te bana na miyoyo bakangama miyoyo ke luka mundele kuna sokola bango bazolo te fungwama. Yo musala na mutu mwasi mobimatala mwasi bandaku solo. Bandaku bolamba ka solo ba solo tona na bandaku ba rido yebi mukolo tia na machine nika te. Yo moko yebi mukolo zwa fouet ndaku no te poussière etonda na ndaku. Ozaka enzo tapoter na TikTok, tapoter na YouTube, et on se combat muninga mwasi. Et c'est mukoni ni yo penda pe koma star loko a Belleville, ba tu ba vendre na TV, ba banda ko sala le ba émission, ba lo ba ka kombo na yo, ba tu ba otalama, ba zo zwa mbongo. Mukolonini. Mukolonini, vous jouez les cons pourquoi? Hein? Yo kanisi et c'est yo penda yo ko déstabiliser Belleville. Campagne na Gabi ezali zéro. Bon bandela. Na mutu engagé bino ba mama mikolo be bazoba muninga mwasi. Bino boleke na mupende munene. Boleke na makolo malgré ya esa tala likolo moko le roi neuf vite tala mole eko vimbela a likolo. Mwasi a soni. En tout cas, famille papi, on a ébate. Et c'est m'tapesa papi mukanda, to papi m'tapesa et c'est mukanda. Pour na comprendre likambangote, moi c'est on bazaka na tapoter. Ayebi mukola kenda ozobana na classe T. Aka erno so na tapoter ba bela malade a tapoter. Ba mami kolo mibali ba deseva bino. Lisanga na bino bo sala na TikTok ba kenda ko sala ba live na ba matina ba live na pour na ko ya ofinga Belleville. Bwana sonité. Na ke na juju. Yo pede o atula o pede akizengi o pede solo anzoto o pede moko boye. Yo pede yo bike yo penda o yo kisi bana kisangani soni juju bio. O yo kisi bana kisangani soni. Ye mwana be yango mama papa tala mwana tala soni yo za insulted. Juju bio za insulted pona mwana yo. Est-ce que moi, papa modèle, moi, n'a pas présenté tata modèle, tata là, ta ma pour ta perruque à vendre en public. Pour Roloba. Joujou bio. Oh, mon abandé, qu'on a ma ta miniature, les lots. Oh, mon abandé, qu'on a ma ta miniature, les lots, mouko moussoute. Yo penda moutulo kwa Belleville na famille, non, joujou bio ça. Yo mon wanga no ki mobile, simbite, zuite, boakite. Ezwite. Pour ce que nous avons fait, ba télé si o ba sala ngo pena pe boake zwa esimbe vanda. Juju yo zate. Yo mbokate villageois yo. Na be ngata village, je pense on le basa mninga biso mwasi. Yo juju bio junior yo. Junior est fou, tout ce qui est fou, tout ce qui est mou, tout ce qui est fou tout. Oyo kisi bana boyoma singa mwambe soni. Yo esiko bota mana lo kutu kuna. Na bandeko na basi ba lokola ba fimbo lo ngangia bomela kana ngo ba kanza me maka debela ba kanza na liwa. Bibi se na ndeko na moko mwasi acha chuo kote ya mwindu lokola Belleville. Ba ya pena Belleville ye sans maquillage ndeko na mwasi ye sans maquillage po yo kutuko to konte o te poza mwasi andumba oza meli choko omela choko ya komela ya comprimé malgré che choko ya komela me simbi kakate mobali tsuka nango bimise biso semeki national dudu supu mobala couper ya matsa couper ti awa Jigolo kwa dudu supu emo ba bengani na ndaku emo ba benili ale yo lokoti yo za semba bilokota juju bio ouais lokote banda le otilo ki bokolo news da ka so kata la juju bio memela na TikTok yo ko benga bitula yo mobali so basi bazali ko lingo mobali asala rando na mwasi ne na TV bolole ya mwana mobali awekisa mama ne pasi son 9 mois au fele limangando soni insulte ya famille ngaso na za ndeko na ko linga kutoti ngata 50 fois na pasi na kisasa pona mbongo na ebiko zo zwango mbongo ya boulevard du 30 je ba papa yango mbeli ya tramontina na katikati mbongo asoni mbongo masumu na ensemble na nzambe pona yebisa nzambe nini ke ya nanga mwasi komone juju bio azaka na poto atindeli nga mbongo to ya nanga mobali pona yebaka te siko oza na niveau nini po kote nini ozaleli oza soni makasi
bandeko na basi babilongi lokwa siti très sale accident yo juju bio ko vanda pe vandi olati ba maputa no obimi lokwa nzete akai yo balukela boatu o banda lukela nko yo juju bio yo londa bilanga olonda bilanga ndongo zalo olonda bilanga okumba boatu kuna na lokutu po yo na kisangalo salata na makisote ozalata na makisote yo juju bio ozalata na makisote yo longola lokuto mati boatu kai o mati balinière timbanda ka soki ti wapi oke kozwela soki na kula soki wapi okenda kozwela masuwa po ya kisasa yo ka soni te yo ya masuwa fo ka soni yo yango okotula etula nzombe bebe beu soni nyama yo yokisa bana boyoma singa mwambe yokisa bango soni yo juju bio yo mwa mobale ya soni bandeko na basi bandeni mama na ya bota yo juju bio azalaka ndenge nini metisi mpo na kotaki natali bandeko na avana zoba foto natali lolenge bango bazali natali penda bato en tout cas nayebi te héritage wana mutu wana eza lokola ndako oyo ndako ya mobutu oyo atika na nsele ondire nini oyo kawele ondire ndako ya kawele ndenge esala batoirture ebeta boye juju bio mutu lokola pavillon zandu yo na soni te peda salite peda soni nyama baninga bazwa mindele ya malonga basala makamba malongo ezotala penda ke ata asali lisumu likambo eza lisumu basala yango na ntina gani na loko juju bie yo bosoto no ya kibopedula na yo osala ozwa nini mpo ya kovanda kofinga bebe yibina bazo mura de la presse makolo etengama telesi mutu munene makolo ebaluka a expliqué bino mutu akangisi ye bien mura za sase mura koboma mutu mura droga mutu po ayiba telefone na ye ayiba baconversation ayiba bavideo adroga mutu aza sase c'est de l'assassinat ya belvi nini kasi bokende na parke boke tu na mutu akangisi po boke yeba likambo donc bino lokola bosala bachaîne na bino na bapage na bino na bacompte tiktok na bino bosala yango kaka na nzoto ya belvi bosala yango kaka mpo na belvi donc ata mutu mosusu akangisi mutu lokola finga belvi amemi ngambo eya buzoba comment bokozala babete à ce point c'est que mura oyesa bino vérité ta c'est que mura olobela bino vérité ta a explike bino soti bino boobanga bookende otale te bokende na parke kotuna bakangi ndeko na nga ndenge nayeba nde nakangisi ye to nini bakopesa yo explication magistrat oyo aza na nini na ye avocat soki magistrat aza na dossier wana tokutana na avocat oyo bazweli ye zoba mura tokutana na avocat ya ka adverse tuna ye aexplike bino nani akangisi mura pourquoi ere nyonso belvi anga akoma nani bolingi bosala nini bolingi bolambe na tuna bino bolingi bolamba ye na tuni bino bolingi bolambe yo malika yaka tala mwana mama na ya kufa makolo salite na zelo na poto makele omani makambo yango ere na yaka kosimba yo bandi kolela okomi kokende benga pa migra kuna boye malika silama mama na ya kufa likola ya dipirone bakite fièvre na tanda basala ba examen ozala te okenda matalana oye na tongo makolo salite lokwa mbua na sola cigarette tala malika oyo kofinga belvi asali yo nini belvi est-ce que merci mwana azaka ndeko ya belvi merci aza mukongo belvi aza mukongo oui on accepte mais yo merci abotisa yo mwana ozobokola mwana yo moko yo za soldati yo ndoza bongo oza pena soldati yo anoki wario eza nano te apeza ki famille libota nanu c'est belle vie kandi nanu mama fali totala ngo nsima ta tokutana wario malika yo kofinga belle vie soki belle vie aza lesbienne mais winga na oloba na wanga bravo naloba bravo pona yo muto ozala no lesbienne tozala no mwasi osala no masumaki lesbienne te
mais lesbienne après ça mbongo bobala na mobali na waza ke incapable ya ko beso ko pesa lata un litre ya lungwila yo malika yo kanti na sayo wana siko vanda na bandako étage na salité ya sayo en face à béni les visionnaires place au vanda en face à béni les visionnaires wana place yo vanda place do bomba mura yo ndo bomba mura na ndako nao yo ndo bomba mura na ndako nao ta ba malesa ma ba landa ngulu bazanga bato ko mema bangata na gabon awa bokomi bazoba baninga basi likola pona poto Yoza nani et pas nana boduga ndasa ko le loko oui ils ont mal fait. Ceux qui va bêta qui lacrymogène, parce que bino na barezi mutu munene mukuse. Mutu lokwa libanga lubasa barezi ça na forme te barezi ça lokwa bidon 25 litres ba pese en genou ka. Bino ba raisonner comme andeni. Bino ba bako fungula mbanga na bino te. Bino Bellevue a lesa bino, a melisa bino, a balela o mobali na yo malika. Bino na mobali, yo na mobali na boyaka abolumbu na bino. Nyonso bozwe la pa Bellevue. Nyonso, tina sal, tina gâteau, tina lokalito, nyonso, tina ba pape, ba essuie tout. Ya ba tout ko pangose na ngona mesa parce que ba oli. Ah, quand je dis tout et tout. Malika yoka soni. Tango la ta alliance na musape omi benga madame. Eza ya mbongo mobali na yote. Eza ya mbongo mobali note yoka soni. Avant finga mutu faut raisonner. Oza ingrate jusqu'à moi de pignon, oza moi na mabe yo. Oza vrai moi na mabe. Yo malika lelo so ya matana live ya mide po finga Bellevue. Lelo tango ba kokanga yo na makambu na yo ale lobby ba mama na bino ba bota bino ba gabi na ese na mida tenga ma lokom to bine sankele lokom to bine ngundele ale ba na TV live Bellevue kangisi mais oui elle a raison ya ko kangisa bango bazo mériter ba kanga bango parce que basa ba impoli basa ba civique baba ndoki ba ko finga mutu nyonso ba ingra ba mura na Bellevue pesa baba mbonga ba garantie ndaku ba rezi yo Bellevue lesa yo a foutre la bande d'économie nervale à soi en charge soko kwendaka kiba abakulu na te ne tinti lero moi ça bataso mais ma charge ali bota non ye mutabomaka tata na mama na yo po ba do foutre la bande d'économie classe Bellevue mutabomaka bango bona soni teta bato ba ya pa Bellevue ba ya na nzala boya ko le nzala so botamo na nzala la bino botamo na boye suka na bo succès na bureau Bellevue boyebi ke era uti tournage ya bureau po boke ko senga boka soni bozala batu malika surtout yo fo yo ka soni makasi fo yo ka soni penda yo malika fo ka soni makasi fo zana soni oyoki foza na soni makasi po ndeti ngai so nazaki yo na lolengo nzamba salanga na ko faire face na Bellevue te na komi moumbo ya Bellevue te me na ko sale mabete po bolamu ya Bellevue na bomoi na yo malike leke bele Bellevue obota mwana na yo wana mama na yo akufi atiki bino na ndako na sama suka makelele yo zo ofande para bino yo soni okendaka biyenga oyenga kaka pesa YouTube merci hein pesa YouTube merci maintenant tu es capable de louer une maison pesa YouTube merci ma chérie oh ça YouTube vraiment non pe YouTube on a comme à Bellevue kaka kitie mati na mwana tana mabedi oh veuve noire oyo mobala kufa kala na Londres mobala kufa na corona kala na mama tika kokosa batu luka famille mobali ba sokola yo tani mabedi luka famille mobali ba sokola yo oza veuve noire oso luki mobala olongola ne mokuya tani mabedi oso longola mokuya na yebi na onte so longola ko s'occuper na Bellevue te Bellevue via Bellevue ça va vraiment à merveille. Yonde vraiment d'état na mabedi il faut que koluka moyeba sokola yo. Oyo ko zwa moi so Fivette yonde esenga délivrance tatanganga.
ba chance a vignon sa kabela bato bando luka kisa mibale pa na ye yo tikali mbungu nzulu mbanganza likolongo bakeko bakisa yo nduta tina lolemo tangu yo mo pedo kota na duso sokola o mitali lolenge nzoto no eza dégâts fia boma mwinda ozi pe courage lati bilamba yo va na kitso bando finga bat fia file ta moye ngali ndengali bo yo lata akaba olata comment olata ba ya mayodo be tilikolo mayodo be tu as obomba nini awa tala maboko nanga kemba so vando kebenga moto afinginga ozana posa na finga yo tu n'es pas de mon niveau tu es un alphabète comme la cheville nangata je n'ai pas le temps pour toi tu es trop sale na moto eloko ezate illettré analphabète na tama yo te longola kombo na munoko na yo ba poto na bino salité bo kende wana ya salité o ba 5000 ba 2500 bo wana ngote bo mibali yango bolinga na ba chaîne bo kumisaka eza nde ba vie ya boostage so bo vandi bo yengi bo yeli belle vie bo vandi bo yengi bo yeli belle vie a muto lekate o eza lopango bangala soko meki yo moko mona ya gabi Logo te expliqué que Moura a assassin. Moura a assassin. A droga mutu yena ba rezi. Ba droga mwana mobala batu ba tele loko na masanga ba yibi téléphone na ye. Po ba yiba ba voice na ba vidéo. Ba komi ko sala ye chantage. Yango atindela bango mbongo 2000. Yango bomoni Moura zwaka souffle ya ko kende Turquie. Akei Turquie avant d'aller na Turquie te nzambe pa la kate nzamba Belleville nzamba moi ya mwana ticket bola mwa Belleville gangi yeso atelemi na kitsa bokonzi alobi ale soda Turquie na loba na bino émission bonga alobi Moura quelque soit mboko za o bwaka ngunde simba te soko zo luko ke mboka mususu okolonga mboka oke na mboka o ekosimba te yo penda nzamba kotelema kolatela mbaba soda kolatela mba immigration na lobango na émission ngo famille bota o azoko se rappeler lango akomelanga na commentaire na lobango na Elombe CC je crois na chaîne nga o Elombe CC news télévision na loba yango alobi nzamba kolatela mba immigration akolatela mba immigration na mboka nyonso Moura kozala. Yo sakane, on se moque pas de Dieu. Belleville, c'est une servante de l'Éternel. Même si dans le passé, même si dans le présent, Belleville a une personne humaine. Azana masumu, azana mabenaye, ayoka kanda, afiontolaka, azoape kanda. Mais, la part nyonso, c'est une servante de l'Éternel. Belleville a boukaka mabolonga, yebisi nzamba lobi, tala Moura. Réponse à Nzambe Yangwana. Soda turc, il y a immigration. A Kangi Moura, koti na via zongi kisasa. Belleville mtakangi siete. Yezana ba moyen belé ya ko sengela mutu mabe. Yo kasi ba prière ba pisom o ezana ba prière sengo. Que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, ezana nini? Ezana nini? Na tuna bino, ezana nini? Bile makantsa za mambesengo Bible onozo mona ngobe oko sengela mutu liwa na Bible oko sengela mutu mabe na Bible ezana ba pisomo oya mutu a tuti si oliba kwa lelisi ya sali o mabe a conseil o likambo ebi na o likambo te po bondeli ba pisomo na pe mabe simbi mutu ezali beva zaki na posa ke na me Moura na justice abata mokili te abe mamour na justice mokili ndeni ya gabi yo yako yebisa biso ke o yagola bakangisa ki ye wana azongeli ko finga yagola beve atikala okangisa yagola te au contraire yo funda Fivette Mayamba na parquet ato komisa ki ye prison te mais etam soupe Fivette Mayamba ayaki na relation mo pe lekaki ya yo na makasi yango alonga ki ope Fivette abimi na yaye makambo esili afutima ya biki ya leta na parquet abimi. Po yagola abima. To yagola kangama. Belleville mtakangisa ki ete.
Belvi mutakangi c'était pour ton information parce que aux ont raisonné, on dirait ma Grèce est vanio belé na mutu. On dirait lokola bino boza mutema mabe. Lokola bakangi mura aza mobomi. Yo ya gabi lokola yo yebi mingi. Avant yo ya koloba na TV, ok na ko vérifier ba émission que ça Belvi mutakangi si. Mura tela mo mobala batu drogue. Mura. Ay droga mo ambala bata yiba téléphone à batu na ba vidéo na kati na ba conversation na kati. Il faut que se justifier à cela mo ambala batu chantage après c'est $2000 kabola na ba rési. Mora lobi ekoki ka te faut pas payer 5000. So ya Belvini na kati. Belvi mtatinda ka mora ke saki muyibi na ba télé si baza muyibi ndemo na juju bio za muyibi. Yanga zo kote la makamu ne mura. Tozo kote la muninga ne azanani copino o kote la copino mura ndeti ba yaya nyonso na respectera ya poto ba yaya na respectera ya poto bo bitia na kata ba TV ba Chantal Bola ba Mamingeni ba nani na respectera bino na ba respect bele pona bino mais so bino ba kota na ba be ba ese oyo pona ofinga koloba mabe pour sur Belvi. Ya to sala na ka rando wana na poto le kinga le logo teneti Chantal Bola na tanga classe ko le kayo o sa ne lote o sala no pende loko te poto o mona ba live le no bo sala o sala no mutu loko te po kende na mutu place moko te kasha mulangi peza te biso bato tinda ba on finga te. Mais moura bakangie pour nos fingate. Moura bakangie pour na bondoki na ye moko salaki ya kimuyibi na ye a droga ki mona mobile ya bato. Bo si sango. Boko sili sango kasi yo ese muto yo zo ganga zo chuchuchu munoko songe munoko rouge te la lokwa sima makako. Yo ese kasi zwa vyo yakate mama. Yako zana mukanda yakati. Yaki sasa ya kosiliseni oya koluka solution kolukela mura solution olukela soki avocat soki nini soko kolukela soki nini soko kozwela nini mobimba magistrature mobimba ozwela yango bazujeta kama libwa ozwela po asamba lutango yoko ando samba omona soka osamba na Belvi boza ba nyama boza na problème na kata mutuna mino boza ba problème mutu ka malika tambola kama kolo poussière mako salité azwa courage yo finga Belvi yo pe malika muta salité fio atokati lelo ba jaune sala ke ana ilamba malika fia salité maka fia solo nzoto fia ko kwanza obota mwana ata na puate o ata na ta olandela mwate o sala wale bete wale rata na nzoto Belvi ata Djibouti na oti boyoki Belvi ata Djibouti na binote bo lekisi pena okapela ke bo lekisi mungu na biloko ya turo na mwana no bete ba misu pena na lukio na betu esito silani bwana sonite mitema mabe ba aigri. Surtout ya gabi mutema mabe ya gabi loko rata vi na théâtre ça mutema mabe makasi apa na mutema mabe na Belvi po ozo muye mo pe ozo mona ke Belvi sa likolo o ma ke Belvi o sa makambo ele ka sila po so pe sila ko ba ne ozaki na makambo likolo o linga ba do yina ye kaka po oza mutu mo bo rater déjà vie motema mabe na we mati niveau motema mabe oza yaya moko ya mabe makasi loko olaki boza mbula moko na Belvi oza camarade ya Belvi moko ya mabe makasi biso mpe topesaka deya mama biso conseil akozala susu na mulongo na yo te mpo oza mutu moko mabe yaka biso bapesa te eloko mabe otyela Belvi otyela ye mpo koya oloba mabe na te mpe mpo na mutu asala yo te boswana te bobunda te bodiskita te eloko moko te oexplike biso yango ndeni okoexplike biso mpena yango ndeni Boa mabe makasi mais nzamba okonfondre bino mora akosamba bakokatela ya kokende prison ekende lokwa ya gola te ese lokwa yo tie mutu wana munene boya elongi mabe fia filtre lokwa yo tie mutu munene na yo yo kanisa eza makamba Belvi keno tia to luka sala cotisation mbongo kesa ba cagnotte na yo
Ça n'a pas cagnotte, tu n'as pas ça. Si on cagnotte, ça m'a belle vie. On va contrer belle vie pour. Bon, bimisa mour à la prison. Mour à droga moutou. Aïba téléphone à moutou. Azil moussapinaye. A tien écran. Azil moussapinaye. Moi, m'balango. Ba tien écran. L'écran fungwami. Ba transférer. Ba donner un billet. Qu'on est nion sur la téléphone. La téléphone. Ba yena ba rési. Ba dit que ça les chantage. Si de là, ba $2 000. Ba bien coquille te fait à 5 000. Donc moura tia sala ki pedula na ye tia vana na tv ko finga bata zwaka mongo te ye ko déplacer ko mata vie ko kende donc azongo na chantage elinga sala ko luka ko yina mutu au moins esika to suki moura beta boloko o azana tembe abeta ako beta boloko pa likam na sala likam moura likam nene makasi je vous assure likam penda ya moura ezali likam nene toza awa beta boloko boza kana bolingo boza soudé ya banotindele mongo na prison ya rolia po ba okatela ye po garçon na ba ko salenko nesinga na yebi na ku mwa mobala na ali ngako na ke luka na yebi se yaya dribble na dossier abeta na ta ina ne deza na ya iyo fela nanu asamba te loko moko te après 2 ans est-ce qu'on doit ko tala ke o nini ye aya ko samba po moura sana kisala mabe moura mwa mabe asambu saba tebele abebi saba alingaka boma libana batanda kosa na biloba loba na ye aussi longtemps ye moura pedula to ale bela loba te pe muto mema muto na kashwa mulanga sati bevia kangisi ye bon loka bobi bevia kangisi ye to ndimi to bi bevia kangisi ye mais bina mako bo yebi vérité na mutema na moura assassin atiela mutu drogue ba droga mutu ba yiba téléphone na mutu so ba moni moi été et c'est yaka Kishasa yem saka mukolo yena ozelo na rapport en Njili ya Kishasa boama boma bona problème à mutu bona problème à mutu so wana posa guerre ya gabi oko zwa guerre tout au kokato sa crise attention kokate là je t'assure oko zwa guerre au kokate o kokate mo ben neti nga beve ko pexanga te nga la libéral na libéral nazo défendre logo nanga qui est belle vie conduit la patronne wa kabela yo mbongo o na vie ko kabelete o uta ko belo bimi hôpital beve zo mutu kana ye ko tala yo kasi beve ko zo yo ya gabia be mona ndakuni po vrai te akome mona ndakuni yo ebinda ko beve vanda ya gabi yo ebinda ko beve vanda ase méfiant na yo za mutu bobo kutane balabala ase méfiant na yo. Ouais, merci beaucoup famille Libota, j'espère que vous avez belé, je vous aime beaucoup. Kimi ezali na kata famille Libota obulute mutaninga na te to ça bien maramu tout est posé bon continuer ko consommer le film na biso j'espère bien que air au film c'est koti non le quotité bon consommer master ezawana master ben vie fit bon commis fit mon amour na kan déjà nde luka makambo na ba konifwati ba sali ba live mais vieux te ya tout on te biso ba konifwati ba koni mama ba konifwati matière récolti Poti kabala je vous aime beaucoup ba maman la biso no fait famille bota ba papa ba maman bana ba leki ba yaya donc je vous aime beaucoup bon s'abonner massivement na Congo Victoria TV tali vidéo bon sota capter bon sota ba publicité te bota la publicité wana za mbongo nde bezo côté la maman kulutu na bino bota ba publicité wana bo tcha ba like ba commentaire na bino et que ça l'a bien j'espère qu'il n'a répondu à mon tout ça. Je vous aime beaucoup son nzamba zongité to kutana à la prochaine numéro il y a analyse na biso je vous aime beaucoup belle vie conduite ou rien.